bani. Batata, ba maman, tozali kotombe la bino mokolo malam, tozali kotombe la bino fête ya bonne année malam. Mais ebongaka année nyonso ozala na directive. Yango komona na l'église soroke bazali na o bazobenga thème de l'année. Thème de l'année ezaka nini? Ezaka prophétie ya année. C'est-à-dire année o tozobanda ndenge nini tokotambola pe nzambe alobi nini. Tokozwa exemple biso na école de la foi. Tokena Deutéronome chapitre 11 verset 12. Alobi ete na mboka oyo bino bozali kokota ezali mboka ya nzambe. Bongo na mboka na miso na nzambe ezali likolo na bino kobandela na janvier ti na décembre. Tangango na Deutéronome 11 12 elobi ndenge wana. C'est-à-dire pour la biso, pour la yo, aussi opportunité oyo, nzamba zo senga na yo, et na année oyo koti. Il y a 2018, il faut y avoir miso na nzambe et kozala likolo na yo, mais à condition que otambola indépendant na mokano na nzambe, otambola selon volonté na nzambe, oluka ko sepelisa nzambe, eh bien, okomona loboko na nzambe. Yami balé apesi lisusu assurance. Les amis, assurance à sécurité. Psaume 121, verset 4 et 5. C'est lui qui garde Israël, ne sommeil ni ne dort. C'est celui-là. C'est pour dire en 2018, nous avons assuré protection à cause de la naïo. Donc, quel est dans Psaume 54, verset 13 à 14. Alors, il y a haut de cieux, à cause de là, pour te m'appeler. Et pour ta bilei ya banyama, pe bilei ya ba aweza assurance d'approvision. C'est-à-dire Nzambe alobi ete na année 2018 a quoi assurer kolia na yo, a kozwa yo en charge. C'est-à-dire soko sali mabele ko pambola yo. Mukanda osé zolo ba biso, l'Éternel bénit les cieux, le ciel bénit la terre et la terre nous bénit. Donc nos bénédictions dépendent de la terre. Pourquoi? Na mabele to sala kakuna, na mabele to sala bilang, na mabele. Non, tout tourne autour ya mabele. C'est pourquoi mabele il faut epambola yo nangai. Pe lisusu alobi lisusu ni. Alobi être heureux. Wana na Psaume 89 verset 16. Psaume 89 verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de l'Éternel. C'est pour dire, en 2016 et 2018, et je sais que observer la porte de temps, nouvelle et pleine lune. Tu es pas observant. Surtout observant, tu as le beaucoup d'Anzambé, les colons abisso. C'est pourquoi nous avons pambola ba Congolais nyons et l'iki pas d'Anzambé. Nous avons pambola ba chrétiens nyons. Tous à la uni, tous à bomoko, tous à la bolim, tous à la obéissance et pas dans jamais peut pas dans le banaï. Au moment où il au moment où ma pamboli en jamais. C'est pourquoi na pamboli, bah nous sommes allés au tambola na kobang en zambé, tika Deutéronome 33 à partir de verset 14 à 16 et ça la partage na yo. Au bénéficier bah meilleur. Et bah meilleur fruit, il y a rosé, bah meilleur fruit, il y a soleil, bah meilleur fruit, il y a bas de la terre, bah meilleur fruit, il y a chaque mois, bah meilleur fruit, il y a bah antique montagne, bah meilleur fruit, il y a richesse il y a sous-sol, bah meilleur fruit, il y a mbula mobimba. Nous avons na kombo na Yesu Christ, le bon de le Amen.